yenga ya solo bande kwa la ningi to bakete moto zaina miso ba laksa kaete bongo likolo yindi po matemo ko utala ah likolo yango manoka to pe nini wana na kanisa bino moko boyoki pe bolandi na bosa ndiko pesa mbote na ngai epana ye moko mama GH pour na Londres et bongo na bosa nite fondation Thérèse Lisungi mwasi ya pembe kaya dessert soin Thérèse Kaman fondation Thérèse Lisungi do mesana pe bongo na ye moko Transmadada agence na biso Transmadada ya transfert noti na mwa kolina yo eba ete Transmadada esiko zonga Swed kin Swed Transmadada oyo kama bongo epa moko papa social Vierio Kikando otebengi mongo Vierio Kikando Transmadada boye yelamu bozongi yelamu mama ozali na mwana na Swed ozali na mwana na Kishasa kuna ozali na Swed boye bakotinda biloko na Transmadada ekozala penza malamu mingi bote na ngai na bosani te ye moko mama bete na Allemagne mama bete na Allemagne siko zomi et mbote yango wana le jeune patron Chancy Amani le jeune patron na ose la kaka avec des kosola bongo na monsieur Lambert kosala nga penza kitoko mingi na sona mire mpona mbotama na toni botoni mingi na bino bayebanso bolinga kumutula osepeli na biso benga biso mpona kobongisela biso likambo benga kumutula na lokolo ya mondele olibungu tulu tukumwambe na moko libungu tulu zomi na libwa kama libwa na ntuku mibale na moko ndenge bongo ye moko le pied Rio Kikando Transmadada alobaka na lopoto 081 00 19 921 soki boyoki te tokotika te kobelela bino boza wapi biso yeyo kumutula si azonga kala yango bango moko bakota zamba tolobete bazipa mapulu na bango ya mike oyo ebimisaka bandonge bantiosi bangungi mbembele bakima yango wana totoni botoni na ye moko liswa nzambe contre ça Dede Miongo tata mandefu ebele mobali ya mwindo napesi mbote na bandeko nyonso ya Yesu Media ya Luanda ya Angola ya Kinshasa bino nyonso esika bozwami ndenge tolobaka te ai mokila ngombe na mokongo zoba biaka papa Shaka toyoki pe lisusu awa komanda mndanga olobi boni opimisi na programme te to pe boni kasi yo artiste ya danger nde yo ti donc tu es ambassadeur ya artiste congolais topesa yango Shaka Congo oyo nde odefendaka baartiste ata baboyaka yo mosala oyo ezomona meme na miso ya Nzambe olembi ebongo nini oboyi et c'est bimi déjà? Non, il m'a dit le 18. Bah retiens moi. Nazo. Mais en tout cas, c'est malheureux que soit artiste qui a pour ça le matanga. Et dans mon inga belli qui nous soutenir yete, il a donné matanga wala mutanga. Et ça tata pour moi tala mutala yete. Mais comme matanga moi de toute façon. Pour la monarchie, c'est moi qui a pris le corps dans le niveau ya mais vraiment c'est le programme de l'artiste voilà on a la passe dans mon arrêté sur la table pour la tout sur la cave avant la mission pas Mathieu là musicien maintenant pour faire des salamités comment musicien jazz qui na orchestre ni il y a African Jazz dans grand chef grand chanteur maintenant pour faire il faut courir malobi à répondre pour par exemple manque de moyens dans les services qui anti yoki mbuta biso kabila biso bongo wana moni ba bibi ça vous est wana yo ça dit de toute façon on est là yango Shaka Congo likamuni yango ba telemelaka yo poto mona ka initiative wana ezali malamu likanisi ezali malamu siko pona nini ba telemelaka wana bande kono ba artiste ça représente pona nini bon biso to ali zela nzambe ero nzambe sata osebana mote ça des fois combattre yango chez les autorités azo ahora on est les arts au na ministère de la culture tout ça démarche c'est qu'à Tambouré donc tout ça on va pousser belé au ça là de toute façon ça c'est la rue hein dans la rue le Tambouré ils sont dans la papa Shaka le mima mpe ya papa Tambouré ça on to betaki 7e ndanga et tozio pe na nzela outi musala kasi oyebi pe héritier Watanabe petit na yo akufeli pe moko ya bureau Charlie Mobutu bon Charlie Mobutu ali petit ni reming national héritier arrive à la radio partout matin en tout cas vous allez donc on a des héritiers
mais yango mama osibita yango mpe boye na bino baartiste ezani bozosambela te to penisha te yo okende osiko te mpo yo soki okende yo osalelaka baninga bongo nana osalela mpo oprépare nano motu te wakosimba artiste ya danger opesi yango ngai chaka kongo yo moko kutu nkoi bakolanda bongo ngai mboloko mais opesi nga kaka chaka kongo bakotala partout na poto bandeko nyonso bakolanda yo mwa mbote soki mpe message Kiele mwana musakata na Londres biso mbongi te Sandra Bumba ale Bumba mishonoka esa kusanza Zambia biso mbote BBC noka mesi impression ko ndomba c'est en tout cas on est là toujours bundaka en tout cas maman na ngamo pe comme na Thérèse Lisungi fondation Thérèse Lisungi na Suède ah oui moi a se prépare na chaka kongo biso ko zo bunda pona ba artiste ah Thérèse mbote siko zali mama kitoko limbaté na PCP Patrick Ochinga mbote bazali Patrick Chance Basu festival ozali papi maibela na kosana kaote biso de Lausanne semble en tout cas vraiment que tozali pour tolemba te biso même oyo bazali mama do amonaki en direct tout la courbière nazo makoro ya ndanga tumunga moko te mais lelo bamoni matanga ekomi kosaba réunion de toute façon olobi ndanga wa bolimbisa kwa ibina na hôpital na kitambo na hôpital kitambo wana ngai bari mtasuma mwenye kiye la kotaki na sa réanimation, en tout cas, vraiment, j'ai vu ce qui m'a bien, de toute façon, c'est la situation donc mais pas la le big est quand il est macan, il faut faire les 18 après. Attends, mais chaka kongo tozana wana pona tozo bilingi mbulu. OK. Zabia pambola mbulu malamu. Ya solo chaka kongo yewana kei to kutaki na nzela awa na ville awa juste na msala ko balisona sona papa ngando olobi à part kotambola esika bakozwa eza te yenga ya solo bande kwala ningi to makete moto zaina miso balakisaka ete bongo likolo yindi po mate moko utala likolo yango manoka to pe nini wana na kanisa bino moko boyoki pe bolandi na bosa ndiko pesa mbote na ngai epa na ye moko mama GH pour na Londres et bongo na bosa nite fondation Thérèse Lisungi mwasi ya pembe kaya dese soin Thérèse Kamani fondation Thérèse Lisungi to mesana pe bongo na ye moko Transmadada agence na biso Transmadada ya transfert noti na mwa kolina yo eba ete Transmadada esiko zonga Suède kin Suède Transmadada oyo kama ibongo epa moko papa social Vierio Kikando otebengi mongo Vierio Kikando Transmadada boye elamu bozongi elamu mama ozali na mwana na Suède ozali na mwana na Kinshasa kuna ozali na Suède boye bakotinda biloko na Transmadada ekozala mpenza malamu mingi mbote na ngai na bosani te ye moko mama bete na Allemagne siko zomi yo mbote yango wana le jeune patron Chancy Amani le jeune patron na ozela kaka nake de kosola bongo na monsieur Lambert ekosala nga mpenza kitoko mingi na sona mio mpona mbotama na toni botoni mingi na bino bayeba nsobolinga na kumutula osepeli na biso benga biso mpona kobongisela biso likambo benga kumutula na lokolo ya mondele olibungu tulu tukumwambela moko libungu tulu zomi na libwa kama libwa na ntuku mibale na moko ndenge bongo ye moko le pied Rio Kikando Transmadada alobaka na lopoto 081 00 19 921 soki boyoki te tokotika te kobela bino boza wapi biso yeyo kumutula si azonga kala yango bango moko bakota zamba tolobete bazipa mapulu na bango ya mike oyo ebimisaka bandonge bantiosi bangungi mbembele bakima yango wana totoni botoni na ye moko liswa nzambe contre ça Dede Miongo tata mandefu ebele mobali ya mwindo napesi mbote na bandeko nyonso ya Yesu Media ya Luanda ya Angola ya Kinshasa bino nyonso esika bozwami ndenge tolobaka te ai mokila ngombe na mokongo azoba biaka 136 ya solo merci beaucoup de votre tobelo mokolo malamu osape mosala malamu merci bye ya solo wana bomoni tosilisi mosala okatisa sikoyo mpona tozonga ndako ya solo matendo mingi na mama Thérèse Lisungi mbote ebele na bino nyonso